Mbote mingi na balandi ya Océan du Congo pe ba fidèle abonné na biso ba auto ba mesana kulanda chaîne oyo chaîne to benga chaîne à libération chaîne oyo e bomba ka vérité te biso to kitera sur des terrains pona kozula bino maïman so ezole kanamboka na biso Congo eza bongo ya bino kabu alon puissant loba ki babo ba kisaka molangi ya pembe en Océan du Congo biso to bomba ka vérité te biso nde to loba ka ba vérité en Océan du Congo parce mingi na Congo ndeko na Moïse avant na banda analyse na lelo tiela nga vidéo wana. Merci beaucoup na ba maman na vidéo on a outi kotia bolandi ba maman le 8 mars. Ba maman ba tuni dollar ekitae. Merci maman mais rien moko salama ki ma maman fallait le 8 mars on to lati bolati ba maputa bo bimi na balabala bo sali défilé. Mais pas si mingi pour ma maman belé baza na conscience té. Ba maman belé le 8 mars ba vendre na baba. Fallait penda bolata maputa. Bo bimi na balabala bo telemi. Bande koza ya koinda na Congo. Eza ya koinda. Yo mto mesana ko finga. Yo mto mesana ko loba na yebi ko loba na yo. Kona nanga ba luka eba kanga e pona nini? Po alobi vérité. Tala tong na yebsa kabino na lobi ke ezalaka ba yina biso ba profitaka. Tangu oyo biso tozana na kobika bwana. Ce qui présente ni Martin Fayulu. Bazala ki ni nde kona Adolphe Muzitu. Mais na minute oyo babimisi peuple na balabala. Na lobaka na bino. So bolanda ka be mission na saka bino lobi na Congo to ko tsaka mokonzi na mapona misusu te na force. So bazala ki ni mama lobala nga lelo esalami. Connaît na lobi vérité. Connaît na lobi vérité. Alobi bien. Résultat o ya pesa ki eza yango te o ebimaki. Alors on est biso to luka to sangisa. Na lobaka lamuka bien yango etikale pa ya mwana mboka Adolphe Muzitu. Yango etikale pa ya Martin Fayulu Madidi bango nde batika na lamuka bien. On est to sangisa bango mais biso to sokotisa bango na makambo ezanga tina baka bwana. Lobi le 11. Et ça, on est comme on va la partie, on va bien soutenir président Martin Fayulu le 11. Maintenant, tu as dit que le 8 mars, il y a un Moïse Katumba Rosala. Ma tante a pris un Rosala, ma chérie va Rosala, ma boy n'a pas le but à bangoter. Combat parti, on se fait tissu quand on retient la bino combat parti. Tu seras l'un de quoi on a lobby. Alors, on ne comprend pas marche lobby. Alors, tu auras un avis sur ce temps que tu babi. Moïse Katumba marche, on est à boya lobby le 11. Et puis, on a marche, il y a Moïse Katumba organisé. Le peuple est trop bas, il m'a pas nini. Moïse Katumba dans organiser marche, mais bazo jouer na combo ya nani ya munoko ke. Eza marche ya la muka, eza marche au président Martin Fayulu Madidi, avec ici ba peuple congolais. Ce qui biso te yoko ba bino musana bino za bo finga biso. Ce qui to za yoko ba bino musana bino za bo lo ba n'importe quoi. On a pas pesa makanisi pona mboka. Ba ini na biso. Bazo profitera tango ba moni ke entre biso na biso tozo entendre bango ba continuer ka tona ba yeba profiter. Est-ce qu'il y a un temps où tu as présent Martin Fayulu asangana Moïse Katumba? Est-ce qu'il y a un temps où tu as présent Martin Fayulu Madidi asangana na matata poni? Bango baza bato pe oh lelo soki présent Martin Fayulu ba pesa pouvoir na été et ça peut pona bango. So bazala ba tumalam. Oh lelo ba ko sangana présent Martin Fayulu Madidi o asana ngambo ya peuple. Pourquoi tant ba mona ki Kabila azo ta pouvoir à présent Martin Fayulu azo pesa Félix? Pourquoi ba pekisa qui a été? Mais aujourd'hui, le loba luki ba osangana ye. Tant to ya loba, to loba pona sengo, to po ya sabiso ke bike yo za songi. O loba la président Eli Martin Fayulu na baka musalo biso to sala pona président Martin Fayulu Madidi. Eza na batu moko te ba ko sala ngo. Bino lo ba na poto. Bino mo na Congo. Biso to kena ko sala tourner ko filmer na ba centre, mais to longo ma kombo to kena sala. To komi ba surveiller na centre to la président Fayulu na centre wa bina combien de fois. Président Fayulu na centre wa bina combien de fois. Na bisa kabino dunia akabola bambongo biso tosala meto boko swa
Na temps to luka to sangisa bango. Combien nanga ça lobby vérité. Ce que bazaki ensemble bango mibale, ben la minute fait qui c'est que dit à qui n'a tiré qui te bon compte. Mais tala lelo, beaucoup de séparation entre bango mibale. Combien nanga lobby vérité. Ce que tant ou lelo ba luka ba ki na dialogue. Ndeto oyoka. Nana okamba dialogue. Ponet na Congo na biso. Na yebite na bombo mususu. Na Congo ezala mutu azaki président. Tanga mebi bino na dialogue. Kaka yepe kaka mutu a rediriger bino na dialogue. Po Félix olinga pa koya te. Yepe kaka mutu olinga zala a diriger bino na dialogue. Mais bino ba pesa bino ba poste. Sikonde bongo to tamusa Congo. Tant libération na biso zo liko koma pemel. Biso na biso na biso. Biso moko to lunga to kota na makambo ezanga tina. Pourquoi? Tango sepela président Martin Fayulu m'a dit la sangana na matata pono tango sepela président Martin Fayulu m'a dit lelo to sangana ndeko ko lisanga bonganga to loba ngo bien avec to bike lisanga bonganga asa nyama mabe wa ye na kati ya lamuka bomona mabe bo sepela lisanga bonganga alobi na Congo to ana to président au peuple nomaki président au ba nomaki na président sortant to sepela to beta maboko lisanga bonganga et aujourd'hui lisanga bonganga ça. Boye bisanga lo lisanga bonganga sa bisanga bonganga sa na ngambuni tala ndenge bango no so baso ba président Fayulu ba profiter ba so peuple ne lisanga bonganga tie libele on se pas bimisa ba ngambuna ndenge mo matata pona na ba Moïse Katumbi nde bazo ya na ba Kabila ba ye ba profiter po ba yibi peuple ne ba kena ngo. Pourquoi to bunga makambu bonde ko na ngai yo mto mesana ko finga lona baki na ko lobebele finga na yo mais kasina hotali sabino Congolais ndenga bungaka Congolais tangu lycée ko zoya yemo ka so bungisa lycée kwa na ye to sangana ki ana la muka biso nyosa to bila la muka yepo to benga na Kabila to tele biso nyosa bazu président Martin Fayulu ba tele candidat unique badongo le biso ba kosi ba kena ngamba Félix yo sana yo yebani koleka Martin Fayulu madidi awuti na ye pa ite ana mo parti mo muke yo yebani e Félix ayo kibongo akeya lobi atena tenga mana bomande konanga atenga make mupanzi ba yeba pese pouvoir mabe tala lelo sukeli wa. Pourquoi biso ba Congolais to bosana pourquoi bona nini tangu lycée ko ya pemena na biso mo to kimsa lycée quoi. Est-ce que ce qui Félix Antimaki que Martin Fayulu m'a dit à ceux qui bokonzi aujourd'hui lelo Congo ezabo est la biso ngoza la bo ba imoka ba ngaba na kufa lokwa ba nyama bo mais tant msunde ona ngo pesa poste ya malamu ayi ki wazande ko nanga to bunine parti moko bien sûr na sali parti nanga to combien ensemble alors na lukana pesa poste moko tant msunde ngo ma 5 ans au sali 5 ans tikeli muninga Congolais. Après boya lisusu na lamuka bango na se bazaki ensemble. Nana ebite que Moïse Katumbi finga président Martin Fayulu m'a dit. Nana ebi histoire wana te. Ce qui biso to yebi yango. Nana yebi yango te. Alors que Martin Fayulu m'a dit à le côté. Yem ta sala que Martin Fayulu m'a dit à ça la propagande ko tambola na avion. Nana yebi yango te. Et aujourd'hui le lobo bosani. Olebo lukabo sangisa bango na nana mninga na muzitu mabino bolingo kabola bango. Pourquoi vous confondez ça bango te bino bato SID bokei bosona président Martin Fayulu madidi et ça la dash mo ka balobaka bana mike ba beta kambunda bakola pe babinaka bino pe bato a nouvelle là bokei bo vanti pa dalfu muzitu boya bango lelo bino bato a nouvelle là bino bato SID ce qui lelo Congo ekei boya ba ke ba killer ba peuple congolais ezana mitu na bino po bo aider bato ba sa pembe na bino to zo aider ba leader na bino te. Ce qui est là, c'est ensemble. Na leli lobi na butu. Tant na oyo que le kwana. Pas tout ça ça na bango bien. Quand on a na lobby vérité, quand on a na lobby vérité, quand on a na lobby vérité, quand on a na lobby vérité là on est tout seul. Tout le monde Félix na qui ça bokon. Donc la transition élection c'est est-ce que la transition Félix article. Quand on a na lobby vérité, bon on ko connait na lobby vérité, bien sûr la lobby vérité na arrêté ma lobby vérité. Que résultat on appelle ça et ça yango to ebimaki. To bande ko yoka ngona kuku mais le lorsque to ki muto yemo kala maki biloko wana abimise bino na mpoisa eza lokwa bo luka muyibi nana yiba ke lokwa so mona tena yiba ke lokwa sababu mtumboka ya bimia sababu mtayiba ke lokwa ye nga sakite mona muna ki
Bossa moyibi, bossa la mutona yiba kini. Colonel n'a lobby vérité. Président Martin Fayol m'a dit. T'as le peuple. Quand t'as la bateau, bah t'as un na oté. Quand t'as pas intérêt na oté, t'as l'intérêt à peuple. Adolphe Mouzut, son excellence. T'as le peuple. Quand t'as pas intérêt na oté. Quand t'as pas intérêt à bateau, bah t'as un na oté. Binomi balé va te sauver Congo. Ce qui bossa ini. Na baneli so adash wa mwana mke abeta kambunda bakolo babinaka na yebi ke bolanda ka océan du Congo. Ngai na mwana mke na obeta mbunda na kati na bino mibale. Bo luka bo sangana. Po bo kaboni na bino soki lelo Congo ekei. Total Félix te. Po Félix déjà to boa kaye. J'appelle même adaya to boa to tinga na bino mibale. Ba Moïse ka tum to konta bango te. Soki lelo Congo ekei, eza bino mibale. Alors na lobaka loko chef fona bakana na posa te tango batanga na bakomba bato babomi Congo batanga kombo na bino. Alors po batanga kombo na bino te. Boluka bo sangana. Boluka bo sangana. Dise kwa Congo ekomi pembeni. Na lobaka pe na lobaki. Na lobi ke toko tia mokonzi na 2023 na maponamité. Peuple congolais, ba o balingaka Congo. Eza oza libanda, oza na kati. Linga mboka na yo. Pesa likanisi. Pona ba imboka. Pesa likanisi. Pona Congo ekende liboso. To linga ko kabwana ya bato na mibale te tala lisanga bonganga lelo. E lisanga bonganga lobi le 11 abimisa bato. Donc lisanga bongande ba abimisa bato ana bino koto to telemela contre Félix lisanga bonganga baza pour Félix. Siko yebisanga. Na yebi kende bofana na lisanga bonganga bongo bo yebisa ba vérité tout à la muka. E lelo lisanga bonganga ya pandi vérité na bino. Nini boroloba. T'as la place to komisa combat makasi. T'as la place to oui misa combat. Ole que to sala ke combat komi na suka. Mais biso to luka to oui misa combat. Bato bazo ya pembe na Martin Fayol Madidi. Bato bazo ya pembe na président Eli. Bazo ya pona ko yiba mpifo na ye. Bazo ya po ba yiba. Bato ya zana bango. Po ba yebi ke ya zana peuple. Peuple zo yo kae. Peuple zo fanda pembe na ye. Yango bazo ya. Bazo ya te pona posa na ye. Moïse Katumba kenda wa ya na Kinshasa awa. Félix Sekeda kenda atina batba na yebi yango te. Nana yebi que Moïse Katumba kota ki union sacrée. Nana yebi yango te. Et le Moïse Katumba nga yesu bolinga Moïse Katumba bolinga matata ponu. Mais pourquoi boluka bokabola président Eli Martin Fayol Madidi na musitu? Pourquoi? Ce que Moïse Katumba salaka malamu, ce que matata ponu salaka malamu, tango Kabila bana ko pesa Félix pouvoir. Pourquoi ba yebisa raité? Te pesa pouvoir na au peuple à voter. Pourquoi? Et aujourd'hui le loba a permis na Martin Fayol Madidi et puis bino bonzima. Peuple congolais. Ceux qui sont la distraction, ceux qui sont na bokabwani entre biso. Toko wumi sa combat. Ceux qui sont na bokabwani, place munguna ko na biso na biba nguna na biso ba lokwa ba kiteko ya ko ta place au salité zali, nde ya ko ta ndenga mona banguna na biso. Na pesi bino histoire la muka. La muka bazaki ensemble. Bangono to pesi ki ganketo sala la muka poto benga na Kabila. Mais Félix Sekedi ba ke ba kosi. Jamais beaucoup de Martin Fayol candidat unique. Martin Fayol a appartient que Martin Fayol a outil de l'ENEA. Yo yebani, yo mona papa tani qui se gagne. Yo boy. Ayo ki bato ba kosaki. Et aujourd'hui est comme na ngolelo. Et ça ndenge mona lo bena président Eli Martin Fayol m'a dit. Kolanda bato kinga katite ba okosa yo président. Kolanda bato kinga katite. Ba na posa ba yiba peuple na yo. Tout aura Moïse Katumbi moko. Le 11 peut se abimisa batu libanda. Tout aura se batu abima libanda. Ah na Kinshasa. Tout aura matata ponyo. Le 11 peut se abimisa batu libanda. Tout aura se abimisa batu libanda. Tout aura PPR2. Ceux qui batu abima PPR2 pas dire que PPR2 peut Sarambo. Mais Sambo PPR2 abimisa batu libanda. Tout aura se batu na libanda. Mais yo bimisa batu fait Sambo.
Oh peuple yembela Martin Fayulu apesa mbongo te apesa polo te tokovote yo nanko peuple abimaka po alingaka yo kosangana na bato wana te président Eli olandaka océan du Congo bino mpe bato boza banzinga ya président Eli oyo boza libanda to na kati soki bolandi émission ya lelo botindela bango bino mpe bato boza pembeni na Adolphe Muzito oyo boza libanda to na kati soki bolandi émission ya lelo botindela bango mibale mwana moke abetaka mbuna bakolo mpe babinaka naye kobeta mbuna mokolo ya lelo mpo esalinga mpasi ntango nayoki makambo wana nanga alobi ntango tooluka bato wana mibale bakabwana estce tooluka kongo esekwa ntango tooluka bato wana mibale bakabwana estce tooluka Félix Tshisekedi akende peuple congolais totelema peuple congolais oyo alingaka Congo akolinga jamais bokabwanya Martin Fayulu Madini Adolphe Muzito nyonso ya famille babongisaka bala bakasinga famille ebendanaka kasi ekatanaka te tosangisa bango mibale et merci na commentaire mona taki ya ndeko olobaki kokabwana Martin Fayulu na Adolphe Muzito eza Congo ekende merci na bino bato bocomprendre makambo mais merci pasi mpe na bato baoyeba bacomprendre te ke Muzito aza traître eboyemboye aza traître te tosunga bango na baconseil totalisa bango baza bato mwana pe na ndaku papa aza kosala erreur yo pe mwana opesi conseil pe papa ayoki eza pe ndenge moko topesa bango conseil bayoka biso topesa bango papa bokabwana te botala etuluka bato baza na nsima boyoka pasi ya bato bakufa mpo na komba na bino boyoka pasi ya bato bakufa mpo banda ya kolanda bino kasi lelo so bokabwani bomo ya bato wana okende wapi lelo so bokabwani estce bato baza na bamakala boyokaka susi na bango baliki mulopo so balandaki lamuka te estce ngako kota makala na vie na ye ndeko na biso abomai na marche awa na limete estce so alandaka lamuka te mais lelo tooloba kufa estce bana na ye lelo balobaki bazanga papa mais mpo na lamuka atika bomoi na ye ebele batika na badefo bato babuka na batoboka bamus mpo na lamuka bato bakata na maboko eza ndeko mwana manzengele akata na libongo babokela lacrymogène mpo na lamuka estce sa lamuka alinga okata na loboko alinga otika na defo lelo mais mpo na lamuka atika na defo mpo na lamuka lelo bamama oseya bakomi na danger mpo na lamuka lelo bauti koluka batuba embeli na limete bayibe babiloko ne mpo na lamuka estce mpo na lamuka so azalaki na lamuka te biloko wana elinga osalamela ye esalamelaki wana elinga kosalamela ye te mais mpo na lamuka esalameli ole tosangana toza biso na biso bakongolais toyinana mpo na nini towelela nini tobomana mpo na nini tozowelela nini taba ina biso nde baza mère morale pourquoi pas biso tokozala mère morale pourquoi pas biso tokozangana te Congolais nanga lobi vérité peuple congolais olingaka Congo na yo peuple congolais aza na souci ya Congo ki liboso boyoki vérité ya Congolais nanga lobi alors po to longa alors po to bunda alors po to sa solution ya Congo to luka bato na mibale basangana Adolphe Muzito son excellence na président Martin Fayulu Madini so basangani nde ba opesa lycée kwa Congo message nanga na poko lelo yango wana on a repéré bino nyonso babonné na biso ba peuple congolais ya solo ba o baza na souci ya Congo ezate ke ba o ba kosa biso bazola ba liembongo koto ba kosa kenga na congolais na bunda aya liembongo koto kosa kenga na congolais na bunda te ba kosa biso ba ini na biso ba ke ba liena kabila lokwa ba lisanga bonganga ba ke ba liena Félix apo ba na kati na biso ba kosa kenga pe na zamu na yo bunda ta lelo lisanga bonganga to ba kamba lisanga bonganga fa lelo soko kabana Adolphe Muzito na Martin Fayulu Madini c'est lisanga bonganga pas dans la carte est-ce que bango meba kokoya ko kabana bo s'abonner au Océan du Congo ezaki bongo ya bino kabu ya l'impuissant mosakoli molanga pembe message na ko pesa bino kana mokolo lelo eza yango wana tolinga Congo oya kozana na posa contacter nga benga ngana plus 243 82 96 11 798 plus 243 82 96 11 798 eza bongo ya bino mosakoli tolinga Congo bye.